na lola kozanga te ya solo ko pambola bino nyonso tu babone na biso ya tolo na se babone na biso ya mwasi ya mokonzi kolo Yesu ko pambola bino akozanga te ko kanisa mabota na bino eza ya bino molobeli na kolo évangéliste Anne Kalamba goyebi le temps ata mama Anne Kalamba ya lekaka po to solola to partager to bondela po to kolisa mayele to kolisa conscience to fungola conscience pour tous la bonne direction ya kotambola bien aimé parce que soki tozo solola te moyen to yeba ba makambo mosusu o ezoleka na kati ya société ezali te yango mama to na se amipesa penda peine ya koyana ba etando eke na bino na ba masolo différent na ba prédication donc naza na casquette ya journaliste naza na casquette ya prédicateur naza na casquette ya molambi naza na casquette ya makambo beleta ke mama pe ya ndako mosai na nzambe wa ba ko conseiller pe na ba bilenge ba mama nini tokoki kosala pe nini tokoki kosala te ya bino molobeli na kololo aye kolobela vraiment basi ya bana na biso aye kolobela vraiment basi oyo tozobala aye kolobela vraiment basi oyo bayaya baleki na biso baza kobala. Mama azali important bien aimé na bomo ya moto to mona rango ata biso monde to boti bana biso soki mona na omoko azuko considérer ote ndeko na nde salaka ya solo pasi vraiment na kati ya motema esalaka ya solo pasi mais mama aza mutu moko boye bien aimé oyo ya kobatela mama aza mutu ba respectaka mama aza mutu moko oyo vraiment ba portaka na motema parce que 9 mois de grossesse c'est pas facile mutu amema 9 mois na kati ya libumu na ye parce que tant mama yambo eta bandana kozwa zemi na ye abandaka déjà kosala illusion déjà ndenge ni mwana nga kozala zemi na nge kozala ndenge ni puis mama pendant la grossesse ayebaka penda planifier ou préparer vraiment naissance ya mwana na ye bien aimé dans le Seigneur vraiment na ye na lisolo moko ya mawa ya pasi o ya mama na biso Georgine. Maman Georgine azalaki na bana misatu mobali moko azalaki na bana 4 pardon mobali moko bana basi misatu donc maman Georgine azalaki un commerçante ya biloko belé akendaka ba base yi ba bandu asala makambo vraiment ya minene na bomo ina ye mama wana bazaki pena mama moko abanaki kosimba mbongo pa banaki kobokola bana na ye bien mobali na ye pa azalaki mutu moko o azalaki respecté azalaki vraiment na makambo ebele donc mama Georgine abatelaki penza libala na ye bien alingaki pena bana na ye pe mobali na ye mingi po nzambe na bomo na ye apesaki kaka bana 4 lokola nzamba pambola ki na bana wana 4 mama na biso Georgine aliyebaki penda ko vanda na bana na ye ko batela penda bana na ye bien ti ekomi na tamoko boye maladi ya kate maladi ya ki kozwa mobali ya mama na biso Georgine o abota bana ka o babota na ye bana 4 et puis papa ya ki kozongisa l'âme na ye na maboko na kolo donc bien aimé toza éternité te tozali ba pèlerin il y a un temps pour tout il y a un temps pour vivre il y a aussi un temps pour mourir donc il faut to yeba kango pe faut to kanisa kango faut to bongisa ka déjà kufa na biso parce que makomi etali singelo bi nzambe na biso alingaka kufa ya batu ya masumu. Alors prépare-toi, moi aussi je me prépare pour na nzela wana bien aimé zakaka le sel nzela oyo kokosela ke tokutana na Yesu Masia na Yesu Masia soki azongi te na nzela na kufa nde yo okokende kokutana na Yesu Masia toza na nzela mususu ya kokende te to bota makabe ne mepe to yebaka kokufa donc c'est comme ça que le Yesu Masia azanzambe na biso oyo biso na oto sambela kalelo to na kalelo alakisa ki biso exemple abota maki na mwasi et puis ezalaki na mokolo moko ye akufa ki donc lokola sali biso na image na ye nous aussi to koleka kaka na le même nzela mais l'essentiel ya nzela wana ezake mutu ami préparer ezake mutu ami bongisa ezake mutu ayeba kosala malamu ezake mutu alongwa na mabe akoma na malamu peut-être ba ko bongisa penda éternité na ye na kolo Yesu nzambe ya lola parce que Jésus-Christ bien aimé je parlerai et je répéterai. Je parle et je le parlerai et je vais recommencer plusieurs fois que Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Français, et bisoté to kutaki ango.
sur na bina loba lingala nde na koloba ngo pena bien na moi berère de beau supporter na français na nga. Ben aimé dans les Seigneur, maman Georgine, mobile aye kukufa, tant mobile aye kukufa, le quoi zaki na ba moyen na ya bi moyen, pe na fanda sous na mboka Congo ezate, maman Georgine na yaki ko voyager. Tant maman Georgine na yaki ko voyager, moi na ya moi si ya liboso, ayaki ko bala na mboka Congo. Tant moi na maman Georgine na bala yaki li bala tika le quoi na bana mi balé na mobali moko. Et puis moi na ya wana ya mobali le quoi la zaki pe ya par rapport à deux filles au batika la ki akoma ki pe na moisi. Tant moi na comme na moisi ba vivre na Congo ya na na libala et puis deux bana ne musu batika ki na lopango maman Georgine atika ki bango maman ye Londres papa bobika biso ba maman so komi place okoluka pe bana na oba ba nini ba ko rejoindre yo tant tozala ka koto bana biso bazaka musika tozaka na kimia te oui c'est normal na kokoza na kimia te parce que nga mutu na memi bana wana 9 mois na libumu na ngai faut esengeli na me ma charge na nga non tina suka. Maman na biso Georgine na ya travailler na poto bino moko bomoni ngai na bino o toza na poto tozomona ndenge poto eza pasi poto balokotaka mbongo te poto basalaka poto ya kala wana ezaka ya cop poto ya kala wana tango bato bayebaka na nzambe te ezaka poto ya moyibi ya kobeta shikula ya kobeta ba parfait ya kosala boye ya kozongisa boye mais lelo mondele asi a évoluer donc makambo wana beneme esimbaka penza lisusu mingi te na poto lelo soko lingo vivre il faut la mutu moko salaka mbongo ya siri ya kayu yango nde fier na yo yango nde ekosala o bien pe okoliango na kimia mutu akoya kotia musapine lobi azate mutu tu ako respecter autant oza na fiche de paye na yo osala ko bimaka 5h du matin 6h 7h nyonso tu horaire oyo ba pesela na musala eza vraiment important eza pina important na bomo ya mutu maman na biso Georgine aye a bosser aye ko benga abi bon le quoi moi na nga liboso asi abali na ye. Pardon. Ok. Le quoi moi na nga liboso asi abali na ye na badana ko bengisa deux filles na nga o batikali. Ayo bengisa deux filles na ye o batikali. Tanga ko bengisa deux filles na ye o batikali ayo ko sa makasi ayo ko bengisa mwana na ya mobali. Tanga bengisi mwana na ye ya mobali ayo ko sala makasi mwana na ye ya mobali ayo ko mama Georgine ayo sa makasi tema mwana na ya lingai mwasi na ye mingi mama Georgine ayo sala makasi yo sa bengisi mwana na ya mobali bengisi mwasi ya mwana na ye. Bele meto ok moi mba on peut tous attendre parce que naza quelque part oyo na cause na tante abengisi mwasi ya mwana na ye mwasi ya mwana ya kate ye mwana na ya kate ye bana na ye mibale ya basi baye tikalika mwana na ye moko azaki marié na ndako ya libala bavanda ma José azaki pe bien continuer musana ya bibala ne bien zoko la bana na ye vraiment pardon. Excusez-moi. Encore que vous comme ta fond les portes. Ok. Maman Georgine a beaucoup la bana na vraiment na bokebi nyonso pe na tout amour na motema ya bo mama et ko sala ke mwana na ye o atikala ki na Congo ya mwasi ya liboso a libala ko kufa. Tant libala mwana na ye kukufa yebika mwasi so libala ekufi ndenge ezalaka abengi mama na ye ko la situation na ba bongisa na mobali ya esimbi te mama na ye ko sala tout ma Georgine na ye ko bengisa mwana ya liboso donc azaki sous na problème na mboka Congo te bana na ye nyo surtout parce que retrouver ki na makolo na ye sika ya bana ko vivre na mboka l'Angleterre na Londres dans les solo na obeti la bino batu wana nyo surtout à part mama oui batu wana nyo surtout baza mboka Londres. Et ko sala ke ba ye ba fanda ka bien aimé li solo ma ba vanda ka biaya na liboso la ye ba grati na bango bien na ko ya mibali na wa basi so ki na mo biaya mulimbi ya liboso aye lokola zaki na sema sa mabe ya bandi ko semer ba désordre bandi ko semer ba désordre ko sala bali kelembana la lekine ya meli ba lekine mbongo ko sala boya zongsi boye bokaka bongo donc ti ya yango pa yaki ko za ayako je susu mobali mususu awa tanga zu mobali mususu awa ya yango bavandi na mobali yango bavandi na mbala yango ba yeko boya na suna mobali yango azaki na mbongo moko boye asaki ke manale ki na ye moko ya mwasi mbongo pena ebele na eperi na époque wana okosomba pena mbongo wana ta 5-6 mapango
basaki likelema na leki na mwasi ye ntango ekomi tu leki na mwasi alia mbongo wana akosa leki na mwasi ote mobali na nga mutu adefi yango tozali na baproblème tokozongisa bona boye mutu akangisi mbongo na ye akoti likelemba ti akoti likelemba ti ayali likelemba boye yo ozwi mbongo wana outilisant mobali no adefi ya kozongisa libala pe fanda kate libala ekomi matata na mobali ne baye koboyana ntongo baye koboyana na mobali aye koyebisa leki vérité ke mbongo na yo onga na okenda nganga nazwa mbongo te mbongo neza ya na omutali yango na nko alobi akopesa mbongo ate yo koki kosomba lopangu liboso na ete tala le cœur de l'homme motema mabe ya bandeko na biso ya basi pe ya mibali oyo bazanga Yesu kati na bango bandima Yesu te lokwa mokonzi pe mobikisi kati na bango bayebi nzambe kasi ba pratikaka bonzambe yango te bongo tala nzela nini oyo batambolaka na motema jalousie na motema likunya na bandeko na bango donc tozo continuer aye kosala leki ntango aye koyeba bongo baye kobendana ntango baye kobendana babongisi mobali ya leki aye abandi kosala bon azaki na carte bleue te carte bleue na ezaki soki na basusi babili au moins ndenge wana bato bavanda na Londres nde bayebi et puis azu ya na ya mwasi apropose otenga carte na nango mibale carte bancaire moko kutu nasalela na yango te so olingi pesa mobali na yo atiaka na ye mbongo na kati etu et puis mobali asali jour bake futa mobali wana mbongo leki na kota ya yaya baya bazwa mbongo pa yaya boya koma matata ya koma bitumeleki na bime non tour liboso melaka nga mbongo alikelemba to bebana ki to bongisi tour lisusu ye ozikotiti na famille mobali nanga olingi sikoyo ngali bala nange kufa lokwa yo ekufaki yango ki kozwa mbongo mobali nanga atuka tour ekosimba te leki pa ekosepela te ba ekokaba bakomi na mo ba conflit quoi bayoka na apena susu bien te ya vanda na point na eleki pa vanda na point kaka bongo et puis ekosala ke le yaya kaka na makoluka ba problème nenga misana koluka komukanga mama ya bango ndoki akomukanga mama ya bango ndoki mama sali parce que vie na yeso simba te bien mais vie na yo ko simba ndenge nini vie na ko simba ndenge ni quelque part omelaka batu mbongo omelaka batu mbongo bene ozana ba mbongo batu ebele oyo mela mutukutu malamu ozala na mbongo na ye ozala reconnaissance ke nazana eloko no na kofuta bene me ba état d'âme bato to olia la bango to omela la bango to yebi yango te ba état d'âme batu mususu bene me za maboko kozana nyongo ne na moi amemi nyongo wana tina butu omona mutu wana zakana misala mabe zakana nyongo na ye asengaka yo mbongo wana te bene menzuka na butu aza ko utiliser azo sala makambo ebele yo po ebi nzambe pe ya solo to bondelaka te bible lobi malédiction sans cause il y a ni eza ni les sans effet mais malédiction eza na cause nzambe akotika malédiction ne komela o po ete koma leçon pona yo o mesana komela bambongo wa bato o mesana ko yiba biloko ya bato o mesana ko botola biloko ya bato na makasi o mesana ko sala baninga makambo na nko bien aimé le salaire du péché la parole dit c'est la mort. Yaya zaki tellement na makambo mabe comme ko intoxiquer siko leki wa mobali a intoxiquer leki ya mobali a intoxiquer mwasi ya mobali mwasi leki na bango ya mobali yaya pardon yaya na bango ya mobali azalaki ndeko na bango ya mobali pardon aza leki na yaya liboso aza yaya na baleki oyo mibale ya libasi ya sima azalaki kosambela ipa mama nani mama olangi ye na mwasi na ye e kosala ke ba tosike mama banda baya yaya mwasi montale ki mobali na o mwasi ba tosika mama ba do ba loba ka n'importe quoi pona mama ndoki mama bi bano pena banda mboka Kongo na bokoli bana nanga o na pasi na mobali nanga kufi atikinga na bundi na ye mboko ya Londres na bundi na travailler dire na bundi na travailler dire po na bengisa bana nanga na poto lelo bana nanga bayeba komukanga nga ndoki mwana na ngai ya mobali akanga nga ndoki mwana nanga mwasi na memi 9 mois na nyoko mipona bango bakanga nga ndoki mama na koma susi mwana ka ya avant suka ya mwasi ye paza na Londres azo kalimeka ka mama bondi fanda kana mama ndako moko etutu mama ba susi wana telimele kaki makasi bana na yo moko memi 9 mois baba doka
bakanga yo ndoki bible lobi mwana esengeli osala fière ya baparent na yo. Donc moi je suis désolé na bana oyo bakanga ba mama na bango bandoki, je suis désolé. Donc moi-même ma mère aza ndoki, je vais prier pour ma mère. Ton ayebaki no nzambe te ta musoli ngai kozala autrement na yebi te ndeli na ngana kanisa. Mais ndenge na yebi nzambe aussi ma mère aza na misala mabe aza ndoki, je vais prier pour ma mère. Je vais pas rejeter ma mère. Donc je vais pardon, si je dis servir, peut-être n'a pas employé mon mot, il fallait pas. Donc je vais aider ma mère jusqu'à la seconde souffle naïe. Azala ndoki, azala nani parce que maman n'a meminga 9 mois na libumu. Ce qui azala ki ndoki. Tant musuna sina kufa, tant musuna sina kufa, donc maman n'a pas ndoki, toi azala ndoki, je vais prier pour ma mère, je vais aider ma mère, donc na komema eti na condamné à condition que nga na kufa mutu liboso, donc ce qui nga na kufi mutu liboso te neti ya nga Thérèse Muyaka fandi wana mama Thérèse Muyaka, mama na bana 7, nde mama na bana 7, mama na bana ebele ndenge Muyaka na nga vandi na Congo wana, na ko aider mama na nga ti na dernière souffle na ye, donc na ko accompagner ye bien aimé ti na kati ya na dernière des mères na ye. Donc mungai naza désolé, nga naza vraiment désolé, eza pena message on nzamba pesa ngati ya kokanga ka bandoki, eza pena message on nzamba pesa ngati ya komona ka bandoki partout. Donc nga na yebi ke avec Dieu nous ferons des espoirs. Nayebi ki nanzambe ndoki azana makokite likolo nanga ozala na kindoki ozala na kindoki te moi ça me concerne pas. Donc so to solo la ka to ko solo la ce qui to lia ke sika moko to ko lia ka moi je garde ma bande. Toi aussi tu veux pas laisser misala no mabe, tu vas garder ta bande. Mais nga na kokanga munoko na ngai te na kote ya Yesu. Mama ke mama ye ko sala mama ye ko bela. Ta mama ye ko bela na ba souci wana ye ko bela e mama ye ko to hôpital. Mama ye ko to hôpital na des stations ya ndaku ya mwana ne ya mobali. Ni mwana na ye ni mwasi ya mwana o mama bengi sa première fois na yo kali solo o berme et c'est là kinga ba chair de poule na nzoto et c'est là kinga vraiment malili mama ya mobala bengi si mwasi ya mwana ne et sala mate loba mama bengi sa mwana na ye ya travailler a bengi si moi si na ye mais mama wana Georgine akota na mabele lelo mama wana bengisa mwana na ye mama wana bengisi mwasi ya mwana na ye mwasi ya mwana na ye aye awa balukeli mama wana monta mobali bakenda kakotala mama wana te mama maladi tellement lekai makasi mwana neka ya mwasi oyo ya avant suka mutazo bundana na mama vanda na mama so awuti musala aye azu ayoke ake kosukola mama bango na hôpital parce que mama bango ndo linga te ba médecin ba sukola ye ba infirmier ba sukola ye surtout soki mobali bala ni bala bando linga te soki mwana mukia bando ko linga te biboza bana batu na lingi te bo sukola nga bo mona bolumbu na nga mwana ko mona bolumbu wa mama na ite mais siko mwana na ye ya mwasi abande ko linga kotika mama na salite te ye moko mutalo ke ko sukola mama na ye a changer pampers abongisi mama bango asukoli apakoli dodora changer bilamba alalisie na mbeto mama umeli na maladi bana na yeba ya liboso ayaka te abenga teleki ya mobali mwasi na yeba yaka te mwana ndeko na biso mwasi abundani na mama na bango ndeko na biso mwasi na nzamba pambolo ndeko na nga mwasi esiko ozali na yebi ke na kotindelo video oyo oyebi peke na kobeta lisolo oyo na yebi ke kopambola nzambe oza vraiment ngai na to lisolo na yo na mimoni nga oza baras moko que le Seigneur te bénisse. Ndeko na biso mwasi abundani na mama abundani bobika mboka poto ke ni musalo uti musala ki mambanga ke sukola mama memela mama biloko kolia bana pe pai mobali pai donc abundani na moye ko koma na tamoko boye mamba ya ko metsa ko lo ba ke mama ko vivre susu mikolo belete akutika na mikolo kotanga l'air mwana ne ya mobali ya pa yo ayaki ko tuna sango et pas mwana ne leki na mwasi leki na mwasi c'est so botuna ngai mama te so boza poso ke tala mama ba tie na maison de repos kuna kene mbala kuna kene kotala ye ke oya ka kotuna nouvelle à maman pas nanga tanga pesio nouvelle oza deux arrêts ya bis na isika mama zali okenda na ote leki na mobala ote na kokela yeko yiba nzela ya ko yiba mwasi na ya yeba te ke kotala mama poso mwasi na yebe koza mabe tala basi to kino bala aye ko yiba nzela tango leki na mwasi aye ko yiba nzela bien mais 2 minutes. Olimbisi bana olimbisi
l'air il est qui n'est à moi si aye ko yibanzela les pardon l'air moi na mobala aye ko yibanzela donc abane ko banga moi si na aye ba ke tala maman boti yo maman memi yo 9 mois na libumu bien mais entre parenthèses na sola na bino nano moi si wana zala qui même pas donc maman no azo koliso azo somelo ba basket maman no azo koliso azo somelo bilamba azo tiao ba chaînette na kingo azo kato ba suki azo lingo bima un bébé beau la femme elle était où? Moi c'est azala qui te lelo moi c'est na vie na yo moi c'est aye po kabola yo na maman na yo. Est-ce que c'est normal? Moi je sais pas. N'habite mi bali ni o basi ba me makabongo ti na niveau ake no kabolo na maman no to ke kabolo na maman ake kabolo na mobali na bandeko no. C'est pas ma rôle ça. C'est pas ma mission. Je peux pas faire ça moi. Jamais de ma vie na ko salam. S'il y a un problème, je peux parler. Na cause à la mécontact na ko lobelo ko moko boye na lobi na expliquer pas sinanga na motema mais na koma na niveau ya kokabola mobali nanga na bandeko na ye na koma na niveau ya kokabola mobali nanga na mama botiye non parce que nga mobali nanga ta sali toi kabola nga na mama nanga eko simba te bien aimé et simba te eko simba te na yebite mibali yango ndenge nini ya basi yango ndenge nini basi bakoma kati na niveau na yebite so bachaka bango na kisi na yebite so kezala kaka maloba kaya maloba to kokosa ka ba makambo yo okukabwani na mama na okabwani na bandeko no to wela makambo susu bien aimé dans le Seigneur. Mama wana ayiko kota abela mwana na mobala ayiko yiba nzela ke ake kota la mama ake kuna ba solo lobi na mama la bango solo si mama bango mama otale kaka solo si mama sosi mama sisi abimi ake l'air mwana na moi sisiko azoka soa mama l'air azie siko na hôpital tanga sisi musala akoti kuti mama bango azolela mama bangazulela mama ozolela nini boye ozolela ni yekuta kanisa ke ba médecin basi ba yebisi mama bango likambo moko boye na boye mama bango habite pour no pesi ndeko no mobali autorisation ya awa to adresse awa to numéro ya chambre na ngo pesi poane abi oh mama abtuna kinga yo sokoza bien zaki na besoin ya kosola no lokwa yoki ke ne médecin lobi que soit de santé na ozo conseiller gravé kaka mama bangabi mais non aye awa na makamla bango ba combat spirituel ya ba mama olangi aya ko tuna nga na randoki to na kangai na kindoki bien aimé tout ça dans moi point moko wana muto zandoki soi-disant zandoki akanga yo quelque part toki mbongo sope misala je sais pas mais yo siko mutu wana o azandoki yo kepa na ye o tuna ye soka zandoki soka kanga yo bien aimé eza na sens te yango ba vie na biso iso tourner en rond bien aimé dans le Seigneur eza na sens te soko yebi ko na ba combat na famille na yebi ke ba yebi so ke kingandi message bimi ata kutu message eza vrai kende ko nanga ya nanga leki nanga za mamisala mabe mama nanga za na ndoki bien mutastilisa vie nanga kanganga chercher Dieu ndeko na yo wana kanga yo mama na yo wana kanga yo papa na yo wana kanga yo soit disant ki o akanga yo aza na droit ya kofongolo te aza na makoki ya kofongolo te ndoki ya baby saka ko bongisa te donc akangi yo bakangi yo bazo utiliser vie na yo muto ko na droit aza na autorité na vie na yo aza na droit ya rachat na vie na yo ko libérer bon moina et ça le personne de Jésus-Christ de Nazareth c'est lui. Yende mutaza na capacité à libérer la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Il n'y a personne à Simba repos dans ma bouche. Il n'y a personne. Même les choses, ça ne marche pas dans ta vie. Mais il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir dans tous ces problèmes là et ça quand nzambe mutako ko bimso ko kangola ko bikso ko memo na ba dimension mususu il y a personne à part Jésus. Il n'y a personne à part Jésus. Tout ce qui est à côté là, à gauche, tout ce qui est à bandoki partout. Ndekona moi ça comme moi kasa au kangendoki. Ndekona mobala comme moi kasa au kangendoki. Vie na yo na vie ya ndekona yo et comme na moi écart au kangendoki. Maman na bino moni que vie nous simba te okota libalo e baby, o simba commerce e baby, okota musala e baby, o simba mbongo yo moko so utiliser on n'importe quoi. Elle lobby comme kanga maman na ondoki comme kanga papa na ondoki. Bien aimé moi comme je suis là, na yebi ke na
botemi na famille ba chef coutumier, na botemi na famille ba nganga kisi, na botemi na ba famille ba makambo belé bien aimé, na koki ko sa vie na ko sa vie na ngana aventure te puis na ko kanga ndoki na vie na ngate. Nazo ya na ngana kanga ndoki, nazo leki na ngana kanga ndoki, nazo mwana na ngana kanga ndoki, nazo maman na nga papa na ngana kanga bango ndoki. Non, na sina yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, na yebi que vie na comme la sécurité. Si ça ne va pas, ça ne va pas dans ma vie, je vais aller chercher l'Éternel. Ma bonongo na ngana mwa pesa nga vision tolo na se. Nzambe wana nde na okendo luka. Yende mutaza na droit ya rachat ya vie na nga, yende mutako libérer nga, yende mutako sala nyos. Bible lobi ma parents baza nzambe ya se. Bien aimé, okoki ko pambwa mananzela mama na yo, okoki pe ko sala maudit na bzela mama na yo. Mama na yo, papa na yo, azana un mot à dire na bon moyen. C'est lui, c'est eux. Bango mutu ba sala ki ke yo biman. Baza kanal ya lipamboli et onzamba pesa ki yo pa na bango. Ba mama memi on 9 mois, soki ezaki tondolo, soki ezaki li tongue, soki ezaki ki alia kate ba zemi mususu donc o ezaka ke mutazu, zemi tamsu 2 semaines, 3 semaines. Alia kate popo na porter on a libomo. Mais lobi okoli okomi mutu okekanga mama nondoki lobi okoli okomi mutu ata 10 euros zaka na poto salaka mbongo ekota oko kopesa mama na yo de côté parce que moi si na yo alobaki bien aimé dans le Seigneur parce que moi si no alobaki azo attaquer le lobasi parce que lisolo eza ke mobali moi si na ye apekisi ya kilotala mama na ye moi si na ya kangi mama na ye ndoki moi si na ye na ya na ya moi si basangani ba intoxiquer mobali bande ko sambela soit déjà pas et pas maman olangi. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait honte, ça fait mal. Donc, on a qui témoignage, on a ici bien aimé, na abibama, na beta yango, ça fait mal. Deti lelo, na zalakaso na yoki li solo wana, et ça la kanga pasi na motema. Na zalakaso ki na kanisi mama na biso, na zo mona ndenge za hôpital, na zo mona ndenge toyaka, na zo mona ndenge mama ba presbytal liwa mama na ba titid na bango. Ba presbytal liwa mama biso tam sur lelo alinga zalaka na vie ndeko na nga mwasi na ya na nga ya na biso muso mobali ba presbytal liwa mama et sala mama passe le ko na motema mama na kokufa bien aimé bilakeli mabe mama li pambolia mama c'est important na vie nzamba lo bibaza ba nzambe na bilo ase ba parents Naza banzamba se, mais nzambo yozo mono zoko ko supporter te, nzambo yozo mono ko salisa ete, nzambo yozo mono ko respecter te. Après le bique moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quel Éternel? Quel Éternel oyoko yoko yeba quel Éternel oyoko ko salela na komina la likali ko matel mambi solongo ezo pesa na mawana pasi na kanda. Bien aimé dans le Seigneur. Mama belle, maman bandio lela, bi faut pesa yedres. Aya wa komo tunanga mama loba vérité, ba lobi kozo kende kalate, okanganga na ki, okanganga wapi. Soko kanganga libéré nga komo tuna mama bomba question bon temps akei sou bopte mais qui mama bango passe mama a sali sous rechite. Mama bango yo sala sous rechite, mama bango yo sani aye kokufa. Oleki na bango na mwasi abi mama na ngana kokunda mama poto mena kokunda mama na ngana oner ba ya ba ebisote boy ba ina baba jena bango ba cercle ya moins cher ba bilo na bango moins cher abi botika yeso ko vanda ta 3 mois bwana nde ba pesa biso so 3 semaines so 3 mois ba pesa bango na Londres afanda mais mama na ngana kokunda ina oner nde bona bango mwasi abunda na ba sala ba papier tout ba zumi kanda soi disant bazo pesa ndeko na bango mobile ndenge za na ba pesa mikanda ba DC ba di ote mukanda wa DC donc là ils seront dans na ngate mema esprit de mort bien aimé mikanda DC ya mama na yo et mema esprit de mort na yebite bien aimé wana uzalaki wapi mibali o bakolanda ngai ba papa o bakolanda nga bo fongola misu. Ce n'est pas normal. Moi si na yako pekisa ona na mama na yo te maman abota o 9 mois moi si na yo ata mama no azama be moi si no fa kitaka. Ata mama no azama be moi si mama yo moko pe tia mama wana na esika ya mama na yo soki mama no azaki mabe soki mama no azaki na ndoki olinga oboya mama no te combien de fois mama no asala mabe oboya ka mama na te obongisa aka na mama no olingi muninga bebisa na mama na ye lelo mama wana kota na sia mabele ava kufa mama wana bénir mwana ne asuka bénédiction ba pareza bien aimé eza important. Eza important, bénédiction à maman. Tout le monde n'a pas Isaac. Bénédiction à mes parents, eza important dans la vie.
soki papa na ona mama na o vi mobimba bavandi wana bamodisaka yo bible lobi malédiction sans cause eza ni les sans effet mais avec cause yeba ke ba malédiction na tal lelo te ko se manifester na vie na yo soki ko manifester na vie na yo tata na vie ya bana na ona 4e génération et ko manifester soki bano bayambi Jésus Christ de quoi mokonzi pe mobiki c'était pour kola kota likamula bango bundela bango lelo bana mimine koma ko swa biso bana ba mabeta musu ba parana biso basalaka ba mabe ba koko na biso basalaka ba serva ki nzamba Jésus Christ ba serva ki ba nzamba bikeko ba serva ki ba nzambe ya soleil ba serva ki ba nzambe ya biloko oyo tozomona na mokili lelo oyo ba mama na biso ba yebi pe Yesu te ale biso bana lelo toye na génération oyo toyebi nzambe yo kali si toko sa sortir comme ça non oko se sortir comme ça te parce que ozana mukumba liboso na yo ba génération ba koko no basala kisi ba génération koko no basala kindumba ba génération ba koko no basala basambela banzamba bikeko. Allez, ba parents ba boti ba koko wana ba koko ba yaki wana ba sambelité ba koko ba wana ba sambelité allez koko na bino ya oyo ya bio bimeli asambela te allez mama na yo aye asambela te yo bando sambela yo kanso ko buka ya ba koko na nyonso ka lelo mais non vie na yo sengeli ovanda na sena makolo ya nzambe vie na yo sengeli isa ya vie atatonima te ke lelo ke na prière lobo zongi lelo ndimi nzambe lobo songi si lelo sali bo lobo so si bo non bien aimé vie no mobimbe sengeli ovanda na maboko ya nzambe mama na biso tozongi na biso na biso maman na biso yeko kufa mama yeko kufa va kufa bénir mwana na mwasi on a na Londres aza béni il vit tranquillement aza na course na mutute aboko la bana na ye tranquillement toza bato ko zanga te mais atikala na bénédiction ya maman même mwana na mobali na mwasi ne ba boya même kolata uniforme ya maman na bango. Même kolo mamo langi akufaki bana mamo langi balataki uniforme église mamo langi lataki uniforme mais bino bozaki na kati église mamo langi boboyi kolata uniforme ya mama na bino omoni ke plus que c'est que place enseignement bobondo yo kango mabe enseignement bobondo yo kango mabe parce que soki mamo langi abane côté ya bino ke uniforme za mabe les jours où papa langi na mamo langi bakufaki il fallait qu'il pas bandeko balata uniforme to bandeko balata ki uniforme donc message à mamo langi ezalaki lango bien mais bino bato bobane ko recevoir ango mal je peux dire ça bobane ko recevoir ango mal pour église à mamo langi lata ki uniforme bana mama langi balateli ki mama bango il faut balela ki mama na bango mais na époque wana tozoyi baba mabota mususu bandeko ne akufia ko yate o mama lobi to yate hein mama lobaki toza na matanga wana te mama lobaki tomba okunda nazala te est-ce que ça ki pena mama lobaki est-ce que ça ki pena mama langi mutalobaki makambwana to bino moko nde bomane ko yamba ba enseignement bomane ko discerner yango pas comme ndenge nzamba na kolinga bo discerner yango ou le message ou les sémences et yuti na mama langi utaki na mama langi to na papa langi et comme entre parenthèses binoka bato bosambela kuna de boko yebisa biso makambo na si ya video boye boseli biso moi commentaire ekosala bien mama langi mko akufaki balati ya uniforme mais yo moko zosambela pa mama langi tata na yo akufi olata mama no akufi olata uniforme te papa no akufa mama no akufa bakunda bango okenda te soit disant pour église boyo okende ale lelo vanda ozolela bénédiction à papa ozwate bénédiction à maman ozwate o nzambe acheli yo nzambe ase o nzambe acheli yo omoni yango to simbi yango to zwi yango te atana ko ninga ko racheter après le temps au salaire et le comment te pour racheter yango manke ba parents basi ba kufi. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, tout ça, c'est la vie, la vie est avancée. On a beaucoup de choses, il faut que tout ça soit arrangé. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il faut tout arranger. Maman, on a koufa, bakunda, maman, kenda, de konanga, moi, c'est maman, nande na tika la boye, maman, za la rakara, mokonga biya, ya, maman, za moko. Maman, ba mela, chakena motute, maman, ba sakana na ete. Maman, ba sakana na ete. Aïe, lele, maman. Frère, nana, yemante, bongo, ya maman, na linga, ango, trop.
osalela ngai mingi mama po bolamu osalela ngai na la vie nzambe apambola yo aye nzembo wana nalinga yango mingi ayembela mama na ye frère José Mwanza si je me trompe pas ayembela mama na ye bien aimé mama za mama basakanaka na ye te mama za moko okozwa ba mama bato mosusu oui mais mama aboti amemi yo 9 mois na libumu tango aza en vie faut salisa ye biso bato toana poto toana titi di trop ya kosundola ka ba mama na biso bato toana poto toana titi na mboka mopato toana titi di trop ya kosundola ka ba pa ozola ta ba yoshi ozolia ozokota ba restaurant ozo basi bazoyemba yo ozotamona ba voiture chère mettons okene puna pa mama na wata mbeto kola les athées ndako ta ya $200 à pambo ya $100 tu arrives pas à payer pour ta mère maman wana memi yo 9 mois na libumu tangisi yo ba classe tamusuko ya na ope poto quelque chose à maman wana ekota na kati aujourd'hui tu es en Europe tu as tout oublié pourquoi parce que tu as se marié avec une femme moi soit na lingi maman noté mais non moi, si tu n'aimes pas ma mère, on arrête. Ça sert à quoi? Ma mère a eu ça nina liba na biso. Soki maman na ngate olinga oyeba ngate. So maman na ngate na ngai na zarate. Do so na mokili na leka na nzela maman na ngase le nzambe mutasaki ke na leka na nzela maman na nga. Ba mama to limbisa bana na biso, o basala biso mabe. To limbisa bango tango to ana vie. Tolinga te tokufa po mutu akufa akosala so eloko te soko bibisa déjà maloma mabe po na mwana na yo pendant que tu as vie donc mwana na wana tanga kotikala na mokili akotikala kaka bomo tozala na motema bo mama tolimbisa tolinga te tokufa na yango et puis biso bana biso pe bana toyeba ko respecter ba mama na biso toyeba ko porter ba mama na biso na mitema to salisa ba mama na biso tong baza vie tout ça lisa bango bien aimé tout ça na mutu mususu ta oyo salisa mama na o lokola yo oya na mutu mususu ta ko zipika mama na o soka za bolumbu liputa lokola yo azate pour moi na mutu mususu ya zipiki mama na o liputa lobi okebeta lisolo to mona ba mama mususu ba bota ta bokola bana batu mususu me bana wana lelo ba komo lokola ba mama nga na yebi famille mo boy baza 4 mama na bango ba bengisa na poto na France awo mama ona biso to yebi kaka mama na bango mama ona vanda na bango to koli na bandeko wana esika moko na Kongo na yeba te to ye na poto na yeba te le jour mama na bango akufaki le jour mama na akufaki nde ba vrai bandeko mama na bango ba ya kobima ndi to yaki koyeba ke yeba mama wana zaki mama ya bango te ba salela mama na bango ti ba kundi mama wana parce que mama wana bokoli bango mama na bango zo bango lokwa bana mwana na liboso ye poto bengisi bandeko na ya bengisi na mama wana bokola bango soit disant que mama wana bokola bango bana ko vanda lopango moko ba futela kakala na mama wana za kaka intime ya mama na bango atika ko sala mama bango mabeta mokolo mote tango mama bango akufi ba famille ya papa na bango ba bengana bango papa na bango bana mwasi mususu mama wana voisine azwa bana wana et puis mama wana sala to a déménager na lopango wana basiki ba futeli bango na mama bango na bakufi mama na mususu azwa bana na 4 a déménager kenda na bango akenda futeli na bango nande bana na babongaki nande bakenda ba poto nande babengisa bande wa degisa bande kone abengisa na mama wana lelo papa na bango akufa papa na mwasi wana babala ki akobe kokota mibali nanda ku papia vie baby mais mama mususu abokoli bana na bien aye kozwa héritage ya bana wana aye continuer héritage ya bana wana mobali akutie na bana mama linga bana mobali na yo oyebi te ozokengela ya yo moko ozobatela ya yo moko ozosalela kaka ya yo moko oyebi te ta mususu Hollande ta mususu Macron azani na ngambo wana mususu azani na ngambo wana mususu ya bana ya ndeko ya mobali na yo oyo ozo négliger ozo nyokola lobi mwana wana bolamu sali bango ekomata na mitema linga bana mobali na yo mobali okuti mwasi na bana linga bana mwasi na yo kozala na injustice te papa okabolaka ayo makila na ngate makila munoko o makila na ngate oyo ya ngai yango te linga bango no so c'est jamais toujours pousser na vie ba surprise ezebele oyebi te ta mususu mwa to ko sunga yo mutu akokunda yo mutu oyo akomema yo akolongo yo kaka na maboko eza mwana ya mwasi na yo mwana na yo ta mususu akosupporter te bana na yo ta mususu tango okoma na dawana bana no ba ozala te me mwana mwasi na yo moko akozala wana o nzamba cheka wana ye mutu osaliso siko soko komi na dawana mwana mwasi no wana bana ko négliger bango bana ko finga bango
ke bana na nga te boy na boy bane ko bimisa maloba mabe pona bango. Est-ce que lobi bana na baza na motema osaliso baza na ngote tikalité ya oyo ekiti ekoya na mabembi to nzambe apambola bino bande connaît surtout beaucoup là s'abonner vous s'abonner vraiment massivement dans notre chaîne Tolo na CTV 100% Jésus vous s'abonner na moi si ya mokoni soki kolo yesu masi azongite tokutani na ba prochaine vidéo. Bye, je vous aime, merci. Aina beta moi machine beta sente mbe na lola